Bandeko na nga na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deli na Yesu ko partager ka makambo molimo oyo Nzambe atalisaka biso oyo apermetaka tomona nde toyaka na ona Deli television pona ko partager na bandeko nyonso o bolandaka biso na chaîne oyo ya Deli TV. Chaîne oyo eza chaîne oyo to partager makambo oyo eza ya molimo yango to partager na chaîne oyo yango makambo pe na ko partager lelo eza ka makambo molimo bandeko nanga eza ka makambo molimo kolo aza na biso na pesi merci na bandeko nyonso o bozwaka temps na bino ya kolanda ngai vraiment eza ka Nzambe mutasalaka po bolanda po ete bozwa implice oyo ekoki kosunga pe biso ko comprendre makambo so po so to comprendre makambo tokozala na mayele moko boye ya koyeba kosala makambo nyonso na mokili toyeba ke spiritualité ezoko exister spiritualité ezali pe salaka toyeba yango na biti ya chaîne oyo ya Deli TV eza yango wana Nzambe mona moko na moko na pesi bino bambote ebele bandeko nyonso bolanda nga bana papa bana papa bana bilembo na pesi bino bambote bana bilembo po na Deli television ezaka bana bilembo so mutaza elembo te akola na chaîne ote so mutana elembo te akoka te ata bando landa okatana bana okoka te mambo aloba ekotanga te po elembo ezate yango na Nzambe azana biso to bondela po ete Saint-Esprit azana biso na video oyo na komba tata mwana pe ya molimo santu kona bomo ikona bikamwa papa to pamboli to kumisi opona nyonso osakati na bomo na biso zona lokumu lelo lobi pe bien bela Nzambe osalinga ngolu ya kofanda devant caméra pona ko partager papa makambo oyo permete nga na mona yango na pamboli na kumisi mona ngai mona pende ko moko na moko akolanda video o papa o nyonso eza yo te za musika na biso papa batela video eza protéger na makila na mwana Yesu Masiya na komba tata mwana pe ya molimo santu amen. Bandeko na ngai lelo nena partager makambo na monaki ndenge tolobaka kaka ke Bible ndenge lobi ke libondeli eza lisolo ya mutu na Nzambe. Libondeli oyo tobondelaka eza lisolo oyo biso tosololaka na Nzambe bandeko na ngai eza ya solo yango na ye kosala video oyo pona kotalisa bandeko makambo nga na ote komona elekelaki ngai vomelekele nga yo neka na partageant kana bino pe kaka elekela pe ka bino me bo comprendre po bino bo comprendre ka vraiment makasi eza ndenge tolobaka kele tobondelaka tozobondela malgré tozomona na biso Nzambe oyo tozadresse prière na biso te mais tozalaka na kondima ke libondeli ezokende epai ya Nzambe ekende epai ya Nzambe po Nzambe arepondaka biso toyebi yango ngamba lebele na monaka Nzambe aza Nzambe ya multi système okoki ko imaginer te mbalebele na monaka libondeli na forme ya milinga ya pembe mabondeli oyo tobondelaka na monaka yango so Nzambe alinga talisa nga mabondeli oyo tobondela na monaka yango na forme ya milinga ya pembe soit ezalaka lokola mwa biloko moko lokola ba fleur ya pembe boye doye kitoko kaka donc libondeli ezalaka ndenge wana so bomona ona misa molimo omona ngo bon sikoyo makambo oyo na monaka ezalaka je crois 2 mois linge koka bana na moni makambo wana 2 mois linge koka bandeko nanga to landa penda likambo oyo nazoyebisa bino yango moni ya molika moso na comprendre quelque chose nazalaka te motema kaka te nayebisa bandeko na oyebisa bango ata un jour na oyebisa bandeko nyonso ya Deli TV bayeba makambo oyo po ekosunga moko sunga ta mutu moko akokomprendre bandeko ndenge ka tolobaka soki molimo ya kufa emona po mikolo tolobe aliwa mikolo tolobe ya bajar mamo abongo ya kufa ya babilo mo aboya on tolobela mikolo penza oyebi soki Nzambe ndeka toloba so Nzambe atalisi liwa mutu azokufa fo kobondela
kobimisa molimo na kufa na ekende bisika bikauki. Ebandaka nano mwa mikolo euti oleka, mwa mikolo eleki mwa ndambu, ndeko moko abengi nga abinanga, ah mama Deline, naloti ndoto papa Didier akufi. Naloti ndoto papa Didier akufi, en tout cas toyaki wana mpona kokonsole papa Didier akufi. Nga bia bon, ok. Nga bon, poeme ate, tobondela kaka, molimo akufa ngo ekende bisika bikauki. Oyebi ndeko bato ebele bakosamaka, base na nzambe ebele bakosamaka. Surtout bato ba nzambe oyo toloba ba prophète. Ba prophète to ba prophétesse. Donc soki lokola ye nzambe alakisaki makambo, donc amona lokola likambo na ifo ye moka nzambe alakisi. Ok, eza bongo te. Likambo ikoza ya yo ozo bondela makasi okoti pe prière mpona likambo wana. Mais nzambe akeloba pa mutu mususu. Lera yo biso ta na loti bo nzambe alobi bo comprendre eza réponse ba prière na nga na zo sa mikolo. Nde mwana mais bato siko tellement baza ba égoïste bamona kake ye moko ka nga nzambe atalisa nga makambo. Ndeni nzambe alobi na ngata ke koloba na yo. Non 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 non. Wana eza penda bato bakanisa bongo ba mikosa maka. Bamikosa maka. Donc okoza lokoti mabondeli me nzambe akeloba pa mutu musu yo mosali na nzambe. Mais nzambe akeloba pa mutu musu c'est normal. Na beglise ebele to sambela surtout nga na monango. Beglise ebele to sambela. Le yo zo mona ba vision bando to zo loba na mokambi azo mona lokola te fo ye kaka nda monaka. Mais ba mona pe wa bango makambo. Bamona pe ba makambo pa oloti ndoto pa akoti yango duti pa esalami pa komi oza penza yo penza oza penza yo penza yo penza oza penza yo penza do zelaki le ba yebisi olinko ndima te. Ok, c'est mon problème te nake nanga nzambe monanga puku lakise nga makambo tala bota do to longwana ya onte to lobela de lo na lobake ndeko moka benga kangai ayebisi nga ke papa Didier aloti papa Didier akufi. Nga bioke to bondela to bimisa molimo na kufa na. En tout cas lepe to bondela to tiong na prière ke molimo na kufa ebima. Et pas ya papa Didier. À l'après nga moko te avant kutu nga monde comme susu ndira alota kango ke papa Didier akufi. Nga bia bon nga moko kutu mabandeko na nga ezalaki ndoto te. Ezalaki ndenge tosambelaka bongo ezalaki na veye moko boye wana na sali tosambelaka tosambe nde ezalaka kaka mwa aire à repos tofandi bato bamutu na moto aotanga bible na ye nga na fandi na nga na otanga bible nazomona ngai na fandi pembeni donc naomona na vision nga na fandi pembeni boye na finiki pa elamba boye na fandi pembeni et puis kaka na sali wana na moni ebembe balalisi na mona ke longia mutu te mais ba finiki ebembe wana ti na mutu ba finika ke ebembe wana dra ya pembe ti na mutu ba finiki yango ale makolo kaka mutezo mona balalisi na mabele wana makola pamba mais makolo wana nga na localiser ke eza makola papa Didier eza makola papa Didier nde na fanda ki na finika liputa nazolela nde na eko susu nkanga bi makambi na moni nga na finiki liputa nazolela et puis papa Didier alali wana na bafiniki etina mutu do engelo bake akufi engo bake akufi mais makolo nde mutu na yebaki ke makolo eza ye nde na yebisa pe bandeko tozali na bango na tobondela molimo akufa kati na papa Didier bandeko musu bayebisaki ngai me nga mo pe na monyango bandeko tobondela ekobimisaka molimo na kufa kati na bomoi na ye tobimisaki eyaki koleka nango bandeko eleki nango pe totiki omoni ka sujet nde ezalaka so sujet moko eye bobondeli après temps moko omonaka apa botiki na bino yango mais soki ezokontinue ka nzambe oya kotalisa lisu bobi likambo ezokontinue ka bobondeli soki nzambe atalisi lisusu tozokota siko retraite mpona ka likambo wana mpo nzambe azokoinsiste tozobonda ezosimba te do fo koluka kogene spécialement mpona kaka situation wana ozomona do biso soki olea mpe etikaki nango le totikaki na biso mpe kobondela ntoka tomonaki mpe lisusu te bato balobaki papa Didier akufi na ndoto boyeboyeboye antoka ezalaki lisusu te ti eyekokoma
période oyo nga na oloba na yo na oloba na bino boye donc tolobaki elekaki ata ba 2 mois pe elekai pa ata ba 2 mois tobosana biso mpe molimo akufa wana oyo etelemela ye papa Didier tobosanaki yango mbala moko tongo moko ka boye tolamuka avant makambo oyo nga na monaki oyo naye nabetela bino siko avant makambo du jour wana tongo moko tolamuki papa Didier azoyebisa nga abia de na butwa lelo namoni nzambe ye kozwa nga azwi nga Saint-Esprit azwi nga amemi ngai na réunion ya bandoki na amemi nga na réunion bandoki abika nde yo betaka ke bamemi na réunion bandoki okeyoka mambo azosala ya réunion kuna nzambe azwi nga amemi nga ntina réunion esika bato bafandaki bazalaki bandoki oyo bazalaki kosala réunion na kombo na ngai esalamaka boyebi nabetela bino balebele ke nzambe amemaka nga esika réunion bandoki ezosalama bongo esesa nde eyaki koleka wana papa Didier nzambe amemi esika bato bazosala réunion au jour wana ezalaki réunion na kombo na ye nayebisa bino ke bare chaque jour ba réunion esalama te na bakombo na biso loba mpenza oza na bitumba moko ya ndenge moko boye mikolo na banzo sasa réunion mpona bio do bazala na ba réunion na bango mosusu babengani ke jour boye boya tokolobela mpona likambo ya mutu boye toluka ndenge akodetruire ye tosala boye basololaka donc bandoki yango bakutanaka ata mosusu ndeko bandoki kota fami ya tata soit kota fami ya tata na fami ya mama bakekutana soit mpe bacamarade bantourage bake kokutana na bandeko mosusu donc kwa fo balobela kaka kombo na yo ndenge bakopesa maladi nde bakodetu yo ndenge ezalaka ndenge wana bandeko na nga papa Didier abi nzambe amemi ye ti esika réunion ya bandoki ezalaki mokolo yango na kombo na ye kokoma komi wana mbala moko bango baomona ete me ya omona bango baomona ete bato bafandaki réunion na ye azomona bango me bilongi na bango akokaki kokanga te makangaki bilongi ya bato mibale ayebi bango très bien bato mibale oyo ayebi bien me bato mosusu wana abi bilongi atiaki ka na bilongi na bango te me kana ye atiaki na bilongi ya bato mibale lere akomi wana nzambe ayebisi ke eza réunion bandoki bazosala mpona kombo na yo na butu lelo yoka makambo bango bakoloba nde papa Didier abandi koyoka bango bayebaki te bango bamoni te me ye azomona bango mbala moko babandi koloba ke ndenge tokutani boye tokutani mpona tozwa décision tozwi décision ndenge il faut toboma Didier il faut Didier akufa il faut akufa yango tobengi bino tosolola mpona makambo yango il faut toboma ye akufa mbala molera alobi bongo ale moko oyo ayebaki 2 personnes wana moko anda oloba eloko te me moko atelemi abi non Didier akufa te ye abi akufa te mpona nini todeside to ofu tozwa ye il faut toboma ye mamo moko wana alobi te nga naboyi Didier akufa bamoyi azokamwaka azokamwa baboma ngai na ndenge nini nasali nini mpo baboma nga me moko wana oyo ayebaki mpe bien aboyi abi te akufa te mamo bato mosusu bazalaki na babia yo ozokotele mpona nini ozokotela ye alobi mpo nalingaki mingi antuka nakoka kosipote liwa na ye te nakoka kosipote ke akufa nalingaka ye mingi bandeko na nga bandoki mpenza bazala na bolingo kokamwa elekelinga moni wana nyonso eza baresultat ya priere tosalaka lero ozosamba ozoba nzambe tia confusion na kaya banguna na nga bango na kana bango bazala na bolingo te ipare balisaka bango soki ligorodo soki eloni mpo elongola motema mawa kati na bango me ntina mondi na bango moto aza mpe ndoki moko na bango azobake nalingaka ye mingi yango nalingi te akufa bandeko bozoyoka mbamo bana mosusu babi te akufa mpona nini boye ye abi te jamais ye jamais akokufa ye nalingi kutu te naboyi mpenza aza nalingaka ye mingi mbala moko na ndenge ye papa Didier akomeka kokamwa na ndenge nzambe ya Saint-Esprit azongisi ye asusumuki o makambo nini namoni nde ayebisi nga
abina nga tala nzamba memei nga na réunion bandoki mais na reconnaître bato mibale nga na yebi moko banda oloba eloko te mais moko wana le balobi ke baoboma nga ye mpenza atelemaki aboyaki abi jamais ke Didi akoki kokufa na boyi yango na boyi bandeko na nga omoni na ka banguna nde bazala bonso bakutani eke baboma mutu eke moko aboyi mibale baboyi mibale bamisu baza d'accord likambo wana bamisu baboyi yango ezalaka pasi mpo ekokisama mpo bakobundana bakopotana ezalaka vraiment pasi le papa Didi ayebisi nga na bia wow eza bapriere oyo tosalaka yango mutu ekotia confusion na ka na bango tobondelaka tobaka nzambe so balobi bamisu balobi wi bamisu baloba non donc yango oyo eke kosalama donc ndenge eza wana donc ya boyi lokwa ya boyi okokufa te bandeko na nga nzoka biso toyebi te pardon mokili oyo nabangi mokili pardon biso tosuki wana ndenge papa Didi amonaki nde nzambe amemaki asalaki ye ngolu akendaki kolakisa ye tosuki wana oyo eleki na nsima kuna babundi oyo to basali nini bayokanaki to ndeni bareunion oyo elandaki makambo eleki na bareunion oyo elandaki ngai na yo toyebi te bandeko na nga toyebi te tofandi ole tobondela tolobake oyo eza seke molimo akufa tobimisa en trois tobimisaki te toyoki ka tokamwe ka ya solo enteli boye alobi alingaka naboye mpe physiquement naboye mpe osanti ka alingaka ye osanti mpe ke alingaka ye vraiment ozomona na mondi na bango sokaki ndoki mpe abimisi yango abina ninga Didi mingi en tout cas te akufa te naboyi akufa liwa na ye en tout cas nakosipota yango te donc elekela ebongo biso pe tosuki wana bandeko na ngai après une semaine ya ndoto ya papa Didi boyoka siko mamu namonaki bandeko na nga non mokili oyo te mamba molimo ezali ezali bandeko na nga oh Seigneur na ezalaki mikolo yango nanda koremaki mwa bolembu na prière nazalaki na mwa bolembu na prière mais jour yango nabi te mikolo naza na bolembu makasi na prière naosambela mais pas comme il faut lelo penza na kosambela ematenga na motema bongo bandeko na nga soki osanti ke posa kosambela ezomata yo seke bondela seke likambo moko ezali na oyebisa bino ya solo so osanti posa kosambela ezomata yo obi obandi kosambela obina sambela ka moke osanti mabondela ezokende molai mitika na yo na mabondeli wana yango moni normalement heure ya prière bapesa yango heure te konasaka 30 minutes na prière te po yebi te moni mosantu akomemo na prière ya ndenge nini ozomona prière baloba yango te konasaka 20 minutes omoni papa pe na temps na biso apoto na banini olamuki foke mosala fosala boye yango wana mais moko surtout olingi olala noto oza na likambo osala te tika molimo amema yo akamba yo sambela kende nango kena babiso mobimi ozongi boye nyonso ka ozosambela bandeko na nga nayokaki mposa kosambela nalobi lelo mpenza nosambela makasi nazoyoka mposa kosambela mpo mikolo nasambeli mpa makasi te dans les vies ka sanke nalota ndota mabe sanke menansi te eloko moko te nabi kaka nazosambela makasi lelo bandeko na nga nafukama nabandi kosambela nasambeli na wana ezalaki na prière ya minuit nasambeli tokomi moko boye puis nasisi kosambela nalali muke 3 heures ebeti nalamuki lisusu prière taka
na sambe na fongol babsom na tangi babsom na sambe babsom na sambe na tangi babsom donc na 3h banda na prière papa na sambe si ba 4h30 je crois si ba 4h30 so na bosanité en tout cas na sambelaki po nga mama Deline so na sambeli 1h30 c'est que na sambeli nga so na sambeli 1h30 so na sambeli ata nde na osambela nga moko so na osambela nga moko so na sambeli ata 30 minutes c'est que na sambeli ata so na sambeli 1h du temps tout que za kebele en tout cas na sambela bon naza penza te bato baza banda ki prière loba Saint-Esprit amema yo so nga so Saint-Esprit amemi nga na 3h du temps ya fukama c'est que nazo mona ba vision c'est que nazo kende nazo zonga bilo moka bongo bo comprendre kaka wono ko ke non pas 5h du temps et puis ko sentir te mais so na bika na sambela sans vie sans que na mona ba mamsu na fukama kala sambeli papa na zongi sima to na semboli na tie mo nzembo na saibo na zongi boy na tangi bible boy so na susumki na sali 45 minutes wow kitoko c'est que kitoko ozomona po mona ba 10 premières minutes wana moi mabondeli eza na kilo mais après l'air okokota omona kitoko vraiment esala nga ma bien vraiment kosambela à partir de 30 minutes 1h du temps ti likolo ezalaka bien ozomona mais eza na bato mosusu afukami andosambela ke 3h du temps ke 3h du temps vraiment donc nasambela mpenza nzambe mpe naza vraiment na ngolu wana mpe mais nga soki eya ekenda mingi bongo te pozo comme dana 1h du temps obandi akokende obandi akomona bavision obandi deja komona boye donc esali ke donc temps na nyonso eleka oka ata mosu nzambe akomosola na yo babilo moka bon ok eza problème te donc nzambe moka yebika ndenge azalaka na mutu asala na mutu nde bamosusu balobaka puissance 119 atangi yango 3 fois nga no ekoma 3 fois te premier mba liboso so na mina kena na deuxième fois donc deuxième ya liboso kuta emona sisa yango te mbamo bandomona no bavision donc ekati yo prière ok sikoyo mukolango na sambelaki kobanda 3h wana taka ti ba 4h30 ngamona osenti wow na minuit na sambeli makasi sikoyo na sambeli makasi wow na bipe énergie ona bimisa ke zongi penza donc nzambe azwa lokumu bandeko nanga na sisi prière na monini vision ni nzamba loba nanga likambo ni eloko me nasaki tembeli na prière me nasepelaki mpo nga mona santi ke nasambeli na matina mbetu le na matina mbetu boye bandeko nanga komataka na matina mbetu na mpo nazwa position nalala nabandi komona ngai nafukami nazomona sikoyo nga nafukami ndeka nafukamaki na osambela nga sikoyo nazomona ndeti nakomi mibale nga nde nalali na nga nde nafukami na osambela apres naokamanga bimi wana ngati si natelemi koma nazaka ofukama mbala mona moni ke pu nakomi mpenza ke ya kofukama don ndenge na wande komona bongo nde nalali naomona su te ke nalali nazomona ke ngai nafukami do ebandeli mpa namonaki ndeti naza mibale ngana nafukami ngana lisu na mbetu naomona mpe ngana nde nazosambela nazomona nde mba moko apres naemona ke natikali sikoyo moko oyo nazosambela nazokomiyeba sikoyo ndenge nazosambela bon bandeko nanga nazomona sikoyo nga nazosambela ala primbala moko namoni papa Didier atelemi na mbetu lere atelemi asali nde zaka akei ndeti na porte azongi nga wana naosambela mbamo nayoki azoloba ye moko abi tana nge koki mpona kende lelo mpenza nazokufa lelo nazokende nde nabo nayoki etufuma donc bayimba zwanga nakende nayoki etufuma yango wana funa bongama nalala naza na position moko ya kimia mpo le bakozwanga nakendanga na kimia so nga nazoyoka ye naolinga natuna ye papa Didier makambo nini ozoloba me nazomona ke
na ngai na koki kotuna ete nazomona ke ngai nazosambela ka nazosambela donc nazosambela me naza na posa na tuna ye donc eza lokola 2 personnes ngai naza lokola mibale moko o wana naza na posa na tuna ye me naza capable te o nazolinga na tuna ye naza incapable ya otuna ye nazokoobserve ka oyo azosambela wana nga kaka soki nga mona oloba fona tuna papa deli oni azoloba ke azoke kokufa mbamo abi nga nange koki kala mingi te baoya kozwa nga kala mingi te azotambola ka na chambre akeye azongi kala mingi te baoya kozwa nga étouffement noki étouffement mpo baoya kozwa nga baoya kozwa ame na nga nazokende nde nalia lelo nde nazokufa mokolo na nga kokufa ekoki mokolo na nga kokufa ekoki yango wana malamu nabima na salon azoloba ndeti na mwa peme malamu nabima na salon nakende kolala na nga kaka na salon kuna na kanape mpona baya kozwa nga na kimia mpona oyoka étouffement oyo na okoka yango te étouffement donc seke bangi bazwa nga mpo mokolo na nga ekoki nga soki nazokama me papa Didi azoloba makambo nini soki naza mpe capable te ya kotuna ye papa Didi pourkoi ozoloba koke kokufa azotambola kala nga nake kufa na nga na salon nakeka nake kufa na na salon mpo na chambre nazomona étouffement makasi yango nake na nga na salon bandeko na nga nde mbala moko wana makambo wana ezosalama bandeko na nga nanu kutu esalinga kaka non nasisi kobonda nde nayebisi bino kobondela makasi wana non nazwi na nga pongi te nde nakomi komona makambo wana nde après naye kosusumuka le nasusumuki namoni ke ngai nalali na mbetu namoni ke ngai nalali na mbetu natali bo namoni papa Didi alali wana bongo na bi makambo nini namoni eza ndoto eza nango ndoto mbala mole na oloba bongo pu nazongi lisusu namoni suka nga naza kofukama ale papa Didi tu wana siko atelemi akei na salon alobi nake kokufa po na nga ekoki ya deuxième tour wana nde naye komona ye nga nafukami ka na position wana nde nayebisi bino ye atelemi ake na salon alobi ka abinake na nga kaka kokufa nde naza boye mokolo na nga ya suka eza lelo nde na boye nake kufela na nga na kanape namoni mpe abimi na ye nga mpo esika nazalaki nazobondela kaka me makambo nga nazobondela nazalaki koyeba ngo te naomwaka nazobondela ka nde naza atiso naobondela mona tiaka boye nazobondela ka boye naobondela naomona nga naobondela me malobo naobondela ndenge nazoyoka na ngai yango te nde mbala moko ye akei wana tu wana mpenza ke ake mbala moko ake na salon nga mpe esika nalaki nayebi ka ake kokufa me naza kutu na makasi ya kokanga ye te eloko moko te mpo nazomona nga nazokipe ye te nazobondela na nga kaka bandeko mbala moko na bandi komona sikoyo Saint-Esprit abandi osolola na nga sikoyo eza lokwa ndeni na explike bino nde na comprendre nde na yebisi bino naza lokwa mibale ngai na ngai mosusu so ngai wana na banda oyoka papa Didi wana ndenge azoloba na olinga nakanga ye naloba na ye nazalaki na likambo osala te nga oyo mibale wana namoni oyo nazalaki kosambela wana siko oyo azosolola na Nzambe ezalaki nga oyo mibale wana oyo nabandaki kosambela wana oyo nazalaki kosambela nde ye moto azosunga nde wana mona osolola na Nzambe nde siko nabandi siko koyoka oyo nga nabandaki kosambela oyo nabandaki kosambela maloba oyo nabandaki koyoka te je crois que bozo comprendre nde na oloba nabandi siko koyoka ke nga wana nazoloba boye nde nayebisi bino ke makambo oyo nandosambela nao nanda oyeba te me nakomi siko koyoka makambo oyo naosambela nango na makambo oyo Saint-Esprit azoloba na ngai mbala mona bandi koyoka ngai nazoloba Nzambe kotika te mobali na nga kufa kotika ta kufa tala lelo eza mokolo oyo bakangaki deja na monde ya ténèbre bakangi ye akufa lelo
papa kotika ye akufa te. Wana siko na oloba bongo na o na wanda osambelo na ndo yoka te ndo ande na oloba bongo. Mbala moko nzambe siko alobi na nga, Saint-Esprit ayebisi nga alobi pona nini olingi te akufa. Lelo deja eza mukolo o bango bakangaki, na yebisi oke lelo eza mukolo bango bakangi fo ye akufa. Mamonga na bi kolo yoka mawa ko permettre ye akufa te. Ya lobi na ngamba monza babi na nga pona nini akufa te. Wanga siku na tebo nzambe pardon, kotika ita kufa, kotika ita kufa, kotika ta kufa. Yesko azong selinga alobi na nga ke pona nini akufa te. Mukolo na ye ekoki fo akufa. Lelo pona monde wana si bakangaki basali nyonso ke lelo il faut ya kufa. Siko yo zoloba na nga ke akufa te pona nini. Mamonga na yebisi nalingi te akufa. Nzamba bina nga pona ni yo linga te akufa. Pona ni yo lingi te akufa. Eza normal soki ako kufa. Akufa posi bakangi akufa. Bakangi yango deja il faut akufa. Siko yo zoboya ye akufa pona nini. Ozoloba na nga na permettre ta akufa pona nini. Nga lobi po kanisela ye asalelaka yo. Boyoka bien. Nga bi kanisela ye po asalelaka yo. Abi oui, asali nga bien, asali très très bien. Asali nga bien. Et comme temps oyo alinga kufa bon. Akufi na ye, mais ça sali nga asali pena musala na ye, asali musala kitoko. Asali na ye siko azo kufa. Po bakangi deja kufa. Po ndo ba ke bakangi deja kufa. Ba munga na bi Seigneur, ko permettre tika sa continuer ko sala musala na yo a continuer. Bande ko nanga. Omoni so osali no erreur okufi na nzambe aza bato beba continue musala nzambe. To bondelaka. To tamba na obanga nzambe. To bimisa milimo na kufa. To linga te balia biso. Baluka ko lia biso mais so bare o senti quelque chose bondela. Nzamba bi bakangi kazo kufa. So yo zo boya ponani. Ngamba mona ebisi nga na bi nzambe bon nzamba bi ke problème ayebi ka saleliye. Asaleli problème ya te loko azokufa asaleli exacte ke o loko la kufi loko azosalela kufa te. Donc monsel na nzambe ko pe ko kufa eza normal ko kufa soki nzamba permettre yo moko bimisi pe esprit de mort te nde ka tolobaka bozo comprendre. Ndi babu nolobaka ti pardon akufa te nalingi ta kufa ko permettre ta kufa. Nzamba na yo mto lingi ta kufa mais si bakangi akufa zo kufa. Ndenga kika bona salon kiko kufa. Bande konanga nde na yebisi nzambe atunga pona ni question ezalika pona ni no lingi te akufa. Donc raison el boso na pesa ki po asalelaka ye nzamba aboye raison liboso na pesa ki po asalelaka yo. Kanisele asalelaka yo pona musala na o. Nzambe alobaki eza normal musali na nga ko kufa. Eza normal loko asalela nga kufa. Eza problème te soka kufi. Deuxième do wana esimbaki te. Deuxième mana ekoloba bande konanga libonde eza négociation entre biso na nzambe. To négociaka na nzambe na libonde to zo négocier. Donc nazo négocier po papa dida kufa te. Ya liboso esimbi te mbale na ekoloba ke edaka ngai asutenaka ngai na musala oyo nasalelaka yo. Asutenaka ngai na musala oyo nasalelaka yo. Nzambe abi ya bon. Donc po kaka edaka yo na musala oyo ozosalela nga lokwa ya edaka yo donc akokufa te. Eza raison te. Nzambe abi eza raison te. Eza raison te. Bato bakoyede yo bakozala kaka. Ya edaka oui na ebika edaka mais eza raison te po bato bakoyede yo bakozala kaka. Donc raison nini yo lingo pesa penda po ya kufa te. Po azo kufa deja lelo ka azo kufa lelo kaka. Nga nazo lela bandeko na olela nga binzambe yoka mawa abi pesa nga pourquoi yo zo linga ta kufa. Pourquoi zo linga ta kufa? Po ngai na ebi kesi bakangi deja azo kufa na ye azo lelo kaka. Nde na eko yebisa susu ngabi na pesa ki ba raison na ba raison nyonso nazo pesa nzamba zo boya nango. Ba raison moko kaka kanisa likambo boye kanisa loko boye nzamba zo boya na yango.
aloba eza raison te. Nde après nasuka nango ngabi nalingi na kotikala veve te, nalingi na nga te babenga nga veve, nalingi na nga te, nalingi na nga te nazala veve, nalingi kozala veve te, nalingi kozala veve te. Nzambe akama bia bon olingi kozala veve te, ngabi te naboyi nazala veve, naboyi nazala veve, naboyi nazala veve. Nde mama Nzambe afandi kimi azoyoka nga kaka. Abi oboyi za veve, ngabi naboyi nalingi nazala veve te, nalingi kokufela mobali te, nalingi kokufela mobali te. Mama Nzambe abia bon oboyi kufela mobali, ngabi te nalingi kokufela mobali te, naboyi penza nakufela mobali, nalingi yango te, nalingi yango te. Mama Nzambe alobi ok na accorde yo ponango. En tout cas te nayebi te bandeko toki ezaki bongo. Ezaki bongo de ba raison nyonso na pesa salelaka yo, kanisela ye, kanisa vraiment zaka comportement malamu, kanisela ye boy, ba raison ebele. Nzambe boyi na yango. Meleka na leli na bite na boyi kokoma veve, nazali daka pe kolela. Mele na lobika na ebite so maila ngo ezula inga wapi, soki wapi nde na bi na boyi nazala veve, na boyi na kufela mobali, na boyi na kufela mobali. Nde Nzambe yoki olingi kokufela mobali te, ngabi te nalingi kokufela mobali te. Nde esika Nzambe yaki ko accorde. Abi ok bon ndenge eza wana na accorde yo akufa te, na permettre te ya kufa, alinga kufa lelo mais akufa te. Po lokolo boyi kokufela mobali yango wana na osalaki akufa te, mais si bakangaki deja kufa, bakangaki on deja lelo kaka azokufa. Mais lokola kaka yo olobi ko boyi kokoma veve, boyi kokufela mobali, ngai Nzambe nazolongola liwa wana, nazolongola liwa. Nde eya kokata na puna susunki. Nde na susunki na kamwe. Abi makamni na moni. Natali bo na moni papa Dide alali na mbetu. Alali na mbete, pardon, le na susumuki. Le Nzambe accorde kake azolongola liwa wana po bakangaki akufa. Mbala moko esali ke na bizongo ekatani, mbala mona sali mwa kozwa pongi. Natala kipete papa Dide azato azate. Nasali ndeti mwa kozwa pongi, me nasa kozwa pongi sikoyo nazolinga na bunda na lamuka nake kotala ye na salon kuna esa kufi to akufi nanu te. Mbala moko na mona bandeko na Nzambe azotala nga na likolo. Papa Dide moko aza témoin ya video oyo makambo na oloba. Na moni mbala moko papa Dide atelemi alamuki. Leka atelemi na fongoli misu na tali mbala moko na yoki alobi étouffement Nzambe na likolo témoin. Alobi na oki étouffement ngabi na fongoli misu na tali ngabi okufi te. Natuni ngabi en tout cas natuni ngabi okufi te. Yabi nakufa na ndeni. Ngabi me yoke ndeni na salon. Yoke na salon kuno ke kokufa na salon. Oke kufa na salon po yoke étouffement na chambre. Oka ke étouffement na chambre ke ndeni na salon ke kokufa. Abi makamni ozoloba. Nga na bi oui. Wana ya telema nga na mbetu. Neti ngabi yoke ndaki na salon kokufa na salon. Abi nga na kenda kufa na salon. Abi na ndeni na ke kufa na salon. Ngabi yo moko yebisi ngai. Le nazaki ko bondela wana. Yo yebisi nga ke oyoke étouffement. Lelo eza mokolo fo kufa. Oke na oko lala na canapé. Fo okufa no na canapé. Abi na nga de eza nga te. Nga na yebiso makambo wana te. Nga bisko outi wa. Abi na zaki ya kolala awa. Nazaki olala na telemika siko nazoki étouffement. Ngabi omoni étouffement na kaka obande koyoka. Obande koyoka étouffement obanda kala. Abi te nga na okika étouffement siko. Le na donki na yoki na mundo kwa na étouffé. Yango na lobike na kelala na salon. Bande ko Nzambe azotala nga. Omoni makambo Nzambo yo, Nzamba mpuntulendo. Nazokoka ko expliquer note. Nasi bo comprendre video na oko ko expliquer te. Na yoka ki somo bandeko nanga.
2 mois passés elingi koka nayebisi bino oh mama discussion na ye abi ade ngai natikali koyebisa o te ke ngai nake kufa na salon kaka siko nde naoki etufuma na bi naoki etufuma na chambre nake kolala nanga na salon na kanape nga bi yango wana yo olobaki ke oyoki etufuma na chambre okela na salon mpo lelo eza mokono ya kokufa lelo ozokufa okela na salon mpo kufa no kuna na salon abi ade marbolu bananga na okomprendre eloko te mbala mo na kamunga bi okende na salon tabi nakende na salon te nga bi oyokaki etufuma tabi naoki etufuma siko yo na bina kela na salon ngabi nebisenga na bilimbisanga eza ndoto soki vision soki ndoto soki nini na comprendre te mais koma yo olobaki kokela na salon mpo kufa epuis abi ade nazo comprendre mambo ozoloba te eza na ndoto na ozolota kuna nga akela na salon mpo naza etufe naoki etufuma na chambre abimi ake na salon bandeko na ngai leka papa Didi abimi ake na salon présence ya nzambe abandi osola na nga ayebisenga Deline omoni makambo nyonso oyo eleki ezali mpo osambeli makasi telema abi lelo eza mokolo o mobali no alinga kokufa mpo bafandaki réunion na bafandaki bakangaki fu baboma ye do bakangaki ke lelo nde bakoboma ye do lelo nde bakoboma ye mpi na aire bakangaki bakoboma ye na aire kaka oyo ya ntongo oyo nde bange bakozwa ame na ye na ntongo wana bange babomi kaka lelo anga kufa kaka ndenge akela na kanape wana ngabi ya sola alobi ye alobi na nga Deline heureusement osambeli makasi bandeko na tosambelaka bamisusu soki baloba kaka bato basambela bozaka tukutukutukutuku bandeko na nga eza na biso baoyo badelino soki kosambela te mbesi na kufa na nga kala soki losambo te mbe naza na bomoi te nayeba yango très bien ozomona eza na bato mosusu bavivre na bango azovivre na ye monguna akipaka ye te mpo atambulaka ne na masumu aza na ye etali nango ye te monguna me biso baoyo bana bilembo ebele soki tovivwaka eza mpona mabondeli nzambe alobi na ngai bi heureusement osambeli telema makasi na losambo na o wana nde obandaki kosambela abi makambo oyo omoni do butongo ezalaki butomo ya bamystère na vi na nga alobi na ngai bi makambo oyo ngai nalakisi yo ere yo ndenge ozomona yo ozosambela eza makambo eleki pendant ke ozalaki na prière alobi pendant ke ozalaki na prière le na bandeki kosambela na minuit tozalaki dala na négociation na nzambe na makambo yango tosukaki wana nzambe apesa ngai explication tosukaki ke ifa kufa mpo mokolo ekoki le siko na lamuki su na 3 heures na bandi su prière makasi na molimo esali ke négociation ezokontinue nazoboya ke papa Didier akufa naoloba ke akufa te nzambe mpe azotuna nga kaka napesa raison nini oyo nga nalingi te ye akufa ndi nzambe apesa nga baexplication abi heureusement osambelaki do mabondeli na yo yango enegocie liwa nke mobali no akufa te mpo olobi na mabondeli na yo ke oboyi okoma okufela mobali oboyi okoma veuve olobi yango na mabondeli na yo yango omoni épargné contre liwa alobi na nga omoni ndenge esalameli na lakisi yango na molimo me ndenge kaka telemi na kimosuni sikoyo olenga nazoloba ndenge abi omeyo outi na salon olukufi okenda okufa na salon ye azokomprendre eloko tabi ngai nakenda okufa na salon nzambe alobi na ngai ezalaki ndenge kaka lamuki na kimosuni boye alobi ka yoki etufuma na chambre akende kolala na salon ndenge alinga okelala na salon bongo yo linga kolamuka lere yo linga kolamuka elingaki eza déjà après prière à 9h après prière à 9h ndenge nalamuka nga nayebika mobali akende musala nzokanda akende musala te ndenge na na salon nakuti mutu sala alaki na kiti wana le na ngai wana nzambe apesa ngai explication bilero linga kopusa na pembeni po otuna ye oke musala te esiko olinga ko découvrir que ça kufaki déjà
esika olingi komona ke eza akufaki deja liwani elingaki ezala ndenge wana. Bandeko na nga nayokaki somo le nzambe azopesa nga explication wana sikoyo napongi te na boye sikoyo le tosisoso na papa Didé namoni mpe mbamo aminanga eza ndoto loti nga mpe na bie eza ndoto mais comment na ndoto yo lobi oyoki étouffement na chambre okela na salon mais na physiquement mpe boye obi étouffement na chambre mais na ndoto yo lobi na nga ke okikufa na salon okela na salon mpo ozela liwa okufa kuna. Na comprendre nga bi nzambe yo zaka na contrôle mais tant pe ya kobetela ye mpe ndenge lekeli ke na négocier na nzambe accorde ke okufa te mpo na lobi ke na boyi kokufela mobali. Donc yango wana na yebisaki petele wana na koyebisa ngo nde après na moi nde nayaki kobetele makambo nyonso ndenge elekeli mais nde nzambe apesi nga explication alobi alingaki kokufa. Yango bandeko na partage video oyo ya liboso toyeba ke soki deja nzambe atalisi besprit de mort bobondele mofu kozongela kaka kobondela kango tobondela kango le nyonso tobimisa mpe ka molimo na kufa tobimisa kaka. Leri papa Didé amonaki réunion bandoki wana eke bafandaki na réunion nde tosambela nzambe atia confusion na ka banguna eza très nécessaire mais eloko na ye comprendre ke mutu wana oyo alingaki te ya kufa parmi bandoki wana ndoki oyo aboyaki ya kufa po alingaka ye mingi ezali na ye comprendre ce que soit tita mususu na même réunion papa Didé asisaki yango te obie ta mususu babengana ye su mokolo mususu baconvaincre ye balobi na ye soki ka ye akufi yo topesa o boye na monde na bango molimo topesa bagradi boye topesa boye acede na ye ozomona acede na ye biso siko le tomoni ka réunion na nde papa Didé abaki na réunion na ye aboyaki abite na boya kufa mais ezalaki ka voix moko contre bavoix ebele oyo ezalaki wana de toyebi te nini eyaki koleka na nsima kuna mpo abandima koboma ye bandima ke ya kufa mais nzambe na bolingo na ye bafandela biso ba réunion baluka koboma biso mais lokwa nzambe apermetaka te tokufa te nayebi te wana pourquoi nzambe abandeki kopermettre yango ozomona pourquoi nzambe abandeki kopermettre yango nzambe akoki kopermettre makambo mosusu peut-être mpo biso tosambeli te tosambeli mpenza na likambo yango te mpenza comme il faut okosambela ka esprit de mort bima kati na nga bima ntango so esprit de mort oyo elati yo eza na niveau wana te ka esprit de mort bima eza na niveau ke kota jeune et prière obimisa molimo na kufa eza na niveau sala pratique moko biso bato bapratique sala pratique moko mpo ebimisa molimo na kufa wana mais yo siko lokola osali yango te okufa na yo ekipe te ko mosali na nzambe kosalelaka nzambe baolia yo okufi na yo mais molimo na yo nzambe akoya kozwa yango baange bakoya kozwa yango oke na kozela kuna na lieu de repos ozomona oke kozela na lieu de repos donc eza ndenge wana mais libondeli oyo nabondelaki jour wana nga mona comprendaki te pourquoi nabondeli makasi boye na minui nabondeli makasi na 3 heures lisu nabondeli makasi nga mpo nanga namona eka ezaka mpona bakisaka ancien nabakisa nguya nabakisaka nguya nabakisaka énergie kati na nga nabakisa nabondela makasi namonaki bongo mais nzoka nde ezonégocie yango wana nzambe bandeko na nga le bible elobi na biso libondeli eza conversation entre mutu na nzambe totiaka tembe te koloba teke nga kutu so na obondela nzambe alobaka na nga eloko te eleka